Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV ya bino Darling Love ya la canon bambote partout place bozwami na profiter encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na Freddy Chibangu Agetrad patron de patron Daddy bambote na yo place ozwami na maman Madongo ma la patrona moi ça ya fioti ngoma mon maman chérie mbote na yo kaka lelo. Na émission vous avez droit de savoir ezaka toujours présenté par Darling Love la canon lelo la canon a meme bino na sujet moko ya bana basi oyo ba genre ya bana basi balingaka mibali ya batu to lo bananu mibala batu ezaki na mwana mwasi moko boye baza na France aye wana yaka pas pire sœur na ye bazalaka na ye bazalaka ne dans le bon pire sœur na sala ke confiance na sa confiance wana a profiter Aromo bimana mbali ya pire sœur na e. Vraiment. Yango lelo nazanga moko te na plateau, nazana chez la kupula, moi na ifasika solo. To solani no sijo to eba e koma kapona nini koma ke mutu ayaka na ndaku wana obanda kolinga mobali oyo yebi ya mutu oyo yebi. Eloko zakata ke na yeba kite tangu na yero yeba na sima ndezaka bien. Mais oh yo peno yebi omona ka bango mibale. Mais titi masoko oki kofungola balandi nyonso ya Congo Check Check TV bamona chez la couple onaza na elelo na plateau. Bonjour chez la couple. Bonjour Darling Love. Non répéter encore sujet na biso ya lelo tozolobela bana baso balingaka mibali ya batu. Mibala baton tozolobela mobali oyo omona koyaka na ndaku wana omona ka mobali wana na mwasi na ye osololaka bien na mwasi na ye yako koma ndenge nini mwana mwasi olinga mobali ya batu pe ozonzi mobeba na muto bozala na ye déjà bozala ne dans le bon obeba ne likola mobali za rapona nini attends que mwasi. Bon, merci na question moni ngai na sekina no moi chez Zolobaki moninga ne moi chez lingi mobali nae to konene moi chez na point bo mobali anapi yo mobali tango mozomona muto yaka na ndaku na yo soto banini ayaki ko séduire ye peut-être to ko loba tabi séduction moni même na bible eloba même na bible séduction ezalaka mais yo tango monike mutazo séduire so na poso sa eloko wana te osala ngote loba to baniki za mvuti moi mwasi na yaki na kindoki alinga nga na condamner moi mwasi wana te ngazo condamner nde mobali wana yo ebiki obala ebiki mwana mwasi wana yaka na ndaku wana aza mwasi aza pire petite ya mwasi na ngai pona nini okende ko audacité ya olinga yo akosela mwana batu makomi ko maniki atoto mwana mwasi ya mutasedo ka faki yende mutalinga falaka ko ondima falaka ko se laisser faire tout monde a pe mibali ebelete ya pe mbele ebele pesa la mwasi musupa olinga pa linga mbele comme pe na Congo ba fidèle so sur 100% to compter pas 75 pe ba fidèle pe bazali mobali faut ça là non de infidèle na mwasi to condamner mwana mwasi ya batute ko condamner mwana mwasi ya batute chez la couple le problème c'est ko eza mingi na bato ba ya ko vanda ovani na ndako mutu omona ka couple ane bazana na harmonie na bango bien mo luko détruire couple bato eza mbaba si mususu ba provoquer ko mobala linga na makasi otabe ofana ndoka bato leteli mabe buto ba mibali pe lokola ba kipara na bango tende ko make komike ba lingana donc on appelle ba trouble les okota na ba couple la règle veut bien asa pire petite ya mwasi na ande konaye asa ndekona yo soki neti par exemple ngai yo bali mwana mwaka yo vanda na ndaku na yo ekali sungi to sunga bango pona peta zangi sika ovanda ti ayo vanda na ndaku na yo azola te la teli mabe po sale reproche ko la ta boete ezaki ofingi eto bengani obi mingi komaka nini so neti yo ozana leki na yo bon oyana déjà azalaka na déjà bon oloba mais omona ki asalela nango te okoka pe oloba na te ke na leki no soko lingi boete bima na ndaku na leki na propre bima na te po mingi pe ya pe na baleki
bon wana zana kito kena mukena côté habillement ngai pe na fana ndaka grande sœur nanga grande sœur nanga tant to bando fana non ndaka ngane to no sona no likambo habillement yona lingate ola tabo ko lata jona kenda ke pana e po betsa maliba kute bilamba nyonso la bande ko lata pa na biso kuna na lata ngote po ni alinga une fois na bana ata ande kilote mo bona kenda ka isinga bidang yo bi eloko to no sonela no liko to no sonela no depuis na zala célibataire zaka makambo habillement o memengo suswa po nini le cœur de l'homme mitema muté ya ngoli bende teza mutema mobali pe bon soki to bito ko mobali pe akoza la pe séduit kaka ne lati kaka ya pamba yo moko londaku mana ndenga mabete po biso ba kongole ko maka mabe e yo ko to lata bwete e mbala ata musuma ba tayini na intention linga mbala note elobe na yo ka seni eli obenge mama e monde to za bona ndaku to za basité to za mwesta mobali oteli setanke mukolo te ko lata ka bwete ko zonga po ko mateke ko mao abimaki mbala nga po mbala bango pe mibali soka mwasa lati eloko mukusinde faut tala ya yo moko banda te eloko mukusite faut ko tala mwana bato yo mudo ayena ndako no bayambe tanki muto ke ndobokola po monya alata ki boye bando ko saki yo te alata ki boye yango ne tsinengi ngana kende mwasi na wana zena ndako so ebiseke mwasi ngala tene mwana na alata ki osani foko bando ke linga mwana bato elo ko sela mwana bateke aki ko sedu ata ko tomona ngaki na idea ko sedu faki pa boya mutima pe faka boya foko mutima no sela ka fo linga loko sedu ngati funa kende kaka te pa boya kapeti ko boya nzamba sali loko sombali asali wi asali no po so baki no ngesani fadaka kendo lingai ndeti na kaya ndeko na biso ya mwasi waza na France abengaki alobi pire petit na ye alingi mobali na ye asimpose même na ndako na ye na minute aza libanda mobali na ye abengani ye pire petit atikali azobokola siko bana na ye ayeba te vraiment nasala nini koede mutu bovandaka na ye awuta ye koya France aza na mpe na bandeko te nde ezalaka mutu ake eluka vie. Est-ce que koede muto vandite na ndaku na ye bosololaka bien eza ndisumu? Bon, en tout cas Darling Love so bitola na makambo nyonso wana na mokilo ede mutu te biso pe tovanda na bandako batu pe batu musu pe vanda pe na bandako na biso tobokola so bitola na maneti ngai bon na ebite mutema eza mutema na kolo bateke ngana ko sala ngo teme e ko pe ko arriver pe na sa nini na sali yango kobokola na yomba eno église be bateya ka biso be église belebele za ka bateya ka bato ya ko vanda na mwana mbanda te ko vanda na yomba famille be ba ko boye vanda même na leki na ye même mwana mama leki pona nini makambu kaka ya boye yo ba ede yo ba cheo na ndako bato ozana esiko fanda te komi bando pe na ye po mobali te komi na niveau ke abenga na mwasi na ye mwana na ye ko s'imposer imposition ya mwana wana euti pa mobali ngana pesa faute pa mutu musuti et pas mobali c'est que mobali asepela ki na makambo yango botolo bandi soki pe mobali aboyaki peut-être ngai arrivé te mobali ye moko ndi mutu asepela na poste na condamner na mwana na mwasi wana te ape na ba faute na ye ape na ba défaut na ye mabasala ki ya ko séduire mobali bato mais mobali pe est-ce que faut que se laisser faire na tentation c'est comme la biso na vie parce que le mwasi na telenga na komi banda za faute na ye moko faute pe c'est pas na pas moi mwasi wana te. Merci beaucoup Bolandi ndenge chez la kupula lobby en tout cas Mosinzo bino bolo bakapoto eza paradis biso bato toza awa na Kinshasa toza na lifelo na Congo toza na lifelo vraiment pona nini kosala eloko aboyo oye oyaka wana bayamba ona ndako bato to oyaka wana mais okomisi mobali ya mutu oyo yebi toboyi na biso te mobali ya mutu ndenge balobaka ke mobali ya mutu azalaka te linga mobali azalaka mama kasi na terme te mobali tango déjà mobali ozwi mwasi obtie na ndako ozwi déjà engagement mo bwe ezoseka komi ya donc mobali ana za ya ye aza bato mobali ya mutu azala bato baloba bloka na bakamsanga ata so abali yo te mama so zala mobali na yo oza déjà mwasi ta mobali déjà babi ke intel aza mobali na yo aza ya bato asiko na mwasi oyo alingani na ndenge za mibali tango bayaka aolinga mwana bato ya mso oya teke mbamoko tolingana mengana na marié ezala kaka ke okoya koyeba soka azani na chine taza na alliance te okoyeba ngo pe yo wana oyo alingi yo wana aza mobali na yo pa biso te ko marié abombeli oti tango alingi yo aza mobali ya bato ya yo daza ya yo mwasi wana toyebi ete po tengelo communauté to compter nde yo donc mobali ya mutu azaka mutu na mwasi na mwasi na mobali ne to mambo ba 2-3 na mbala na basimbala soki bayebani ke o ba bambanda wana kala bango mais o linga ba lobo mieux vaut que tu na linga mobali ya mutu o na yebi ke mobali ya mutu o na yebi te o kutu na yebi te wana nde kutu ezaka mabe o nde yo yebi ezaka bien ba tu musu ba netinga bon ko linga o mai bon naza chrétienne no de ana banga nzambe question ya révéler nganga ko linga o marié peut-être na yebi ke oui ngana ko lo ba malamu na linga mobali o na yebi ka bala
oyebi singa na yebi ke wana mwasi na wana na zana nga leza na yebi kazaka na mwasi ke na ke linga mbali mwa akosa ninga ani na mwasi na ye akosa nga na lingi apo na yoyeba na sima kete abala wana ndi mabe munisiku. Merci beaucoup bande ko na biso oh vraiment bozoyaka na poto bozoyaka na ba couple batu potango oye poto wana mutu aide yo na kale koma ke yo soko ke poto ozo benga mutu okomelela ki aboy na ye ko ndima na téléphone bazana na raison tala degra musinzo moni mwana mwasi na France abeti muninga na mwasi en tout cas eza malamu te bo changer et le ngone ba fait ki chasse ba moins sérieuse. Et comme il sous bino pena na poto wana boko beta na musinzo entre bino na bino et ça vraiment quito côté beau changer beau changer nenga ba misusu balobaka ke mie fona linga mobala muto na yebi ke mobala muto na yebi te bongo soka za na maladie mie couple wana déjà na yebi bango na yebi ndenge wazalaka na yebi ndenge ni na ko doser mwasi na eza mabe mie vakut olinga na yo oyo yebi te oyeko yeba après ndezaka bien mais muto vraiment oyebi obi choc ni no pesa o ye na mutema te muninga mwasi oyebi pasi ni amona na mbala na te po bakoma na niveau bakomiana balongwa babanda na Kishasa ti bayo kende France wana obebi si couple batu lelo petuka na ndako wana s'impose monike yonde oza pena mwasa libala oza erase na bakisa na pesa conseil mpe na ndeko mwasi makambo ekomelie omoni mama na nga solo biola na mama makambo nyonso na vie otika lo aider mutu te ko aider mutu eza nango mabete mais il faut ko makaka nde maele priya na ngeza nzamba sunga ozongela libala na yo pona minute na conseil opeso te ke na biso te ke la police benga la police yo longa mwa sanda ko eza mobile no lokwa da mobile no da alingi ovanda kaba jenu na biso rande to sambela ka tuna nzambe so libala neza ya yo o mérite ngo ozonga na libala na yo mais conseil na opesa yo et daka no batu na vie mais commande maele ye ba genre ni na aide mutu nyoso tesa mutu omtia na ndaku na yo mutu nyoso te nda mutu ofungwela na ndeko na ngamo abalo ngala ndi na sima toto banda ofanda na ndaku banda ebisanga lobi monga so na bali ngana ndaku na ngamo musala na ngako biki akoki na cuisine micheli biloko olia te kaka nda lobaki ti lola sala mo musala olamba na yo so ali olingi oli ayemo kwa ki binga na cuisine ngana ko permettre mutu nyoso akota te to na chambre na ngana ko permettre mutu biso to kota poza na biso bandeko kaka nde lo balo kabi mutu nyoso teza mutu ko fungwela tous les quatre portes ndaku na yo na ba fenêtre ba tumso ya ka fungoli porte fungoli na fenêtre mama seke nda fungoli porte fungoli ki fenêtre to déjà dès le début mona na yaki mona ki déjà bien na za ki mabe lo kwa liboso fa ko interdit ndeko na ngai mo ndaku na ngai za boye wati muso ba se senta à l'aise so bine bon mais so za maele lo bine ndinga maele tala boye expliquer so pas parce qu'on a battu à poto ba trouver na bon mutu a bien mais ça non normal ba façon mutu ala télébiso ande ke mobala ya jamais ko mona mi pende na yo jamais ko mona boye. Mais ce qu'on a pas de darling, toza ba africaine, toza ba nègre, pe toza na bokoko. Poto ebungisa biso makanicité. Poto ebungisa soma mindele moni mindele toza na ba film te. Mwana yana na liboso papa bongo na caleçon. Ya non normal. Biso awa na Congo. Bolimbi sanga ba papa na biso na fingité. Na so pesa exemple makambo pe ekoma otomona. Mwana ya liboso tata na caleçon boye. Yebisangai aele lo papa fingi lo bikuna ye papa fingi ele ko bano aye ko séduire ti tata na ye to lo ba par exemple papa fingi lo bikuna papa ko se laisser faire te mais na minde les gens malgré ba na poto baza ba africain baza ba congolais pe en plus mona na utaki Congo tia ki poto kuna oui tala siko de pe muta uti na Congo za na mentalité na ya biso na no uti na ngona ala memi yango kuna mama na ngai ata yo mo kata balobi yango pona yesa mutuka ki mama moni ko lata boye ezabi po moi si da so fa na mbalo na libala bo umeli makaso ebi da comportement mbalo ke mbalo nga a faible côté boye mbalo nga a yeso sali bo linga boye mbalo nga so pesi boye ta linga boye te moi si na moi sa eba mobile na to de je moni mwana bongo bonga ye na ndako no déjà fa yo zala maye ye monde mutakabili bala ne so to ko lo balimbisa nga ndeko na nga moi si paso talanga na so pesa ne yo monde kabili bala nao soko zaki sage dès le début peut-être makambo ndenge comme te menzamba sunga yo libala so keza yo ozonga na msusa lobate. Merci beaucoup j'espère chez la couple a vraiment intervenant qui na sujet oyo a lobby vraiment bien makasa zaki clair lilobano ya suka pona émission lelo vraiment na kangio oza banzela na okende nga na otika na nga ko désannoncer ma lilobano yo pina bambote na batutu ba Hollanda le bananga suka merci c'est pas une émission merci na bato nyonso bozana na ba problème na bino botinda pas darling on va pesa poto za na pe na ko aider bino
po moto aza expert na vie azate biso soto mekolaka lo bananga sukaka eza mama place azali azala kimia papa pe place ozana na likambo lo bananga te mais yo mwana mwasi wana yo na libala bato oye kotia trouble otambola na mabele oliaka biloko banyoso pe moto ozana wana za mobali a mwasi te o botoli libala za ndeko no mwasi babi to futaka masumu na biso de génération en génération nzamba kanda yebake libala bato yo botoli un jour so yo futite ba o bakona na sima na yo ba futa ngopona ba mbote na bato pesa mbote te pesa nyonso balinganga onyoso botala nga partir ya émission ya Congo check et par Darling Love la pesi binoso mbote na pasteur na nga mbote na bato nyonso balinganga mingi bona na bato tanga te pona bato beli banyoso na oka boyebinga bomona nga kaka na plateau na Darling Love na pesi mbote sikaboza. Merci beaucoup, j'espère que vous avez qui est belé vraiment Rolanda émission vous avez droit de savoir na sujet o lelo ya bana basi oyo balingi kolinga mibali ya batu to ba mobali oyebi mwasi na ye vraiment eza kitoko te to lukana nous to changer polobi na biso to yebite amsu oyo zo sala no yebite msusu bana na onde bakofuta yango vraiment na bino pe mibali mibala poto bo changer bozana ba yanga na lo bapela émission mibala bomona na poto ba bobetela bango tolo te ba mibala batu pona nini vraiment quelque soit moi ça moi yaki ko tenter yo petite mbani ya moi sina yo yaki ko tenter yo mais foye bake oyo aza petite ya moi sina ngana ko saboter na ko zonsa boete timbani boza na conscience pardon moi so sali mabe aza mutema na mai na makila ane loko point oyo moi sa santaka pasi lokwa so babotele mobali azate o mutu ma otena mokila ko lobake nga baboteli nga mobali esa na ngonge loko te ko sala loko te époque na époque yaka na makambo na onenga na lobaka na me epesa ape pasi au perdre qui d'abord énergie na yo ya tant nyonso ozala ki na ye mobala beba te moi sine muta bebaka ko chaka na mutu te ke ozo vivre mobali moi si faut battre la mobali na yo bino baso bozala ndako faut battre la mibali na bino eza mobali mususu ba bimi libanda boy avandi na mwasi mususu me bola mwasi na ye zongeli na mutu okaka tout le monde a lobby asimi de la télémina yo comprendre que muto a remarqué ni nos omi tala est-ce que na sale lo mo boy est-ce que nazo lumba solo mabe eza solo mabe te tant bola moi si na wana zongeli ba bien faire moi si na zongeli ye a hotel mautika yo okende sko basi faut bozala ni loko wana toba balobaka voix métique faut lobaka à tout le temps na kati ya motema ya mobali na yo faut lobaka boluka bosala effort wana poto boy ke to kondana ka basi o bazali dibande ke moi so abotolinga mobali nanga so ko kana ko jouer rôle wana te la mutema mobali na te ba bando botelo mibali biso beto ozala wana ka pona sa ba sujet. Vraiment merci beaucoup Nabino Nosobozaki belé à Kolanda émission vous avez droit de savoir vous avez qui présenté par Darling Love. Merci beaucoup et merci encore à mon boss Papa Sibou Mutombo. Merci encore à mon réalisateur Metitima. Oh ça dit que toujours bon na ba image kitoko boye. Merci papa pour na musala. Merci Nabino Nosobozala kaka toujours branché na chaîne Nabino Congo Check TV. Yaye moko Papa Sibou Mutombo. Tomo nani check. Congo check TV. Yasi Mutombo. Congo check TV. Yasi Mutombo.